Oui, merci mingi ndeko liese bandeko balandi ate comme on liste de la liste qui a un siège à essayer tout na bandeko to pe na siège dynamique de l'opposition et pas yo bandeko bazo bongama po na retour ya président to pe ya candidat commun honorable Martin Fayulu Madidi président mbote ndeko boni santé malamu santé ali malamu na ba makambo so le ka bozaka bozo maintenir ka toujours candidature opposition na bino ndeko tosi tolapaki ndai liboso ya Nzambe pe liboso ya bana Congo ete tokolala pongi te tino mokolo toko libere Congo na maboko ya banguna oyebi ete régime ya Kabila ezali régime ya occupation ya Congo yango biso bilenge ya Congo toyali na sima ya candidat commun ya opposition mwana mboka Martin Fayulu po na ko libere Congo na 2018 na ebete olandaki ba ndeko na ngai be étudiant ya université de Kinshasa esika onga moko prince penge na uti na ko pesa tout d'abord ba condoléances na ba famille o ba bungisi des étudiants o ba bomi sauvagement na la police ya régime ya Kabila na pesi ba condoléances ya na komba mwana mboka Martin Fayulu pe na komba opposition mobimba pe na komba bana Congo ba reprimer bango parce que babandai koyemba na site universitaire était Shadari Yebela Fayulu nda ali mokonzi Shadari Yebela Fayulu nde mokonzi donc le kola ba étudiant ba yemba kinzembo yewana ba skande kombo ya candidat comme opposition nde ba bomi bango nanko mais ba été Fayulu a ko défendre bango jusqu'au bout. Revendication ba ndeko wana ezaki nini? Revendication ya ali était ba professeur bazali na grève ba cours ezaki suspendu ba étudiant ba bimaki pona ko loba était bofuta balakisi na biso bazongela baku bango batanga kaka sepo na eloko yewana bakotinda police pona koboma ba étudiant po ete ba étudiant bayembaki ete Shadari Yebela Fayulu nda azali président de la République en 2018 université esika yewana de conscience politique ebandaka okolo ban étudiant ete ayeba ko voter te étudiant nda yebaka to formaka ne conscience kuna to kenda ko zama ile sika yiwana boni bono pekisa bango ba yeba esika ba okende pe ba souhaiter sika mboka na bango esengele kenda ezali droit na bango balobi ko sala politique na kati université te mais cause na conscience politique ezali permis na motonyoso to commission à niveau oyo boko zela bongo candidat commun ya opposition asili akoya na mabeli na biso ya Congo est-ce que akoya mokolo nini akei na bobongisi yango ndenge nini oyo bandeko bazo kolanda na Kinshasa et puis libanda mboka atonyo botondi ndeko bana ya Congo pe bana Kisasa ba Congolais ya libanda ya mboka pe ya kati ya mboka ba ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi combattant de la liberté Oba Kobenga Messe propre élève ya Tshisekedi wa Mulumba afin chéri na ye afin politique na ye héritier politique ya Tshisekedi mwana mboka Martin Fayulu akozonga mokolo ya misato na 10h akokita na libanda ya pepo ya njili to aéroport njili mokolo ya mercredi biso banso tokenda koyamba ye mokolo ya mercredi na 10h biso bana Congo tosengaki opposition na mitinga wa ete opposition bosangana bobimisela biso moto moko toyalaki na mwana mboka Félix Tshisekedi toyalaki na mwana mboka Kamere mwana mboka Fayulu mwana mboka Matungulu mwana mboka Muzito mwana mboka Bemba pe mwana mboka Katumbi bazalaki représenté biso a tozaki presque 800 000 personnes to scandé to bisi bango bo trahir biso te bo bimisela biso candidat unique to boyi machine à tricher base nde yango wana plus de 800 000 personnes balobi bo kende bo bimisela biso mutu moko ndeko Félix abaxi ete soko fingi Fayulu finga penga yi Félix soko fingi Kamere finga penga yi Félix soko fingi Katumbi finga penga yi Félix mbalo tolingi liboke moko pona nini koza liboke moko batambola kana moto oyo yebete tolingi to réaliser na ye ba objectif moko tolobaki boye biso to yi lokola ba joueur entraîneur na biso ezaki Tshisekedi pe à son âme papa na biso atikaki biso tolobisi ka wa ete lokola totikali biso mo ba joueur na kata terrain
il faut s'organiser pour être mbala oyo to tia mongete na monyama ya kabila yango to kende ko s'organiser sika to s'organiser to keikuna candidat commun abimi na kombo ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi candidat commun oyo bo tripoter bo kosani entre bango na bango baninga ba rouler baninga yene on ezo benga candidat commun ndeko ebele ba koloba lelo pete ba yima kambote ndeko tango biso to bona na Fayulu awa na ba combattant tango Fayulu akozo masase awa o mi na époque ya Jacquemain Chabani bino bata to komi wapi to bundi na bino sika wate plus de 10 ans na bino parce oyo Fayulu amoni na ba combattant na terrain awa combien bazaki na Fayulu longo ebele bazaki a marche bandia ye na jeep na sima mais Fayulu liboso kuna kozo masase ndeko bobosani peut-être mémoire ya bato so ya likoute nana koloba ete ayebi terrain koleka Fayulu ba paka djuma oyo Fayulu akonyata nyei na paka djuma pona ko mobiliser population malu dégage nana salaka yango et ali mwana mboka Martin Fayulu j'ai dit serveur toko senga vérité des urnes nana défendre vérité des urnes lokola Fayulu à l'époque de 2011 na 2011 j'ai dit serveur belé bazalaki na poto ba kolia mbala Fayulu ako défendre awa ti papa Tshisekedi abengi abiyaka azui pepo ndeko moto moko te o azalaki plus proche ya Tshisekedi pendant ces 10 dernières années lokola Fayulu tango Geneva Lesili ava pesa diplôme ya badotu ba participer ka lobete Fayulu akoma nanu awa na moni na misu na ngai po Fayulu abetaki mwa tour na France po na koloba confiance nini Tshisekedi azalaki nango pa Fayulu ya wana ko benga ye véritable héritier politique ya Tshisekedi nande Fayulu azali constant basalama surtout ça eloko ne ya nini ndeko FCC ke banga depuis yo moni menda a critiquer Fayulu jamais et est-ce qu'on critiquer réalité na mayele ali azaka mo so na ye mpata na ye azoka ngona musala na ye bolingwa mboka yali nakata terrain ali donc akoka presque na nyos menda attaquer na nini pona koloba ete réalité pas de Fayulu aliki batu nyos na mayele mais ali ete bandeko na ye basake confiance ete yo zala wana biso na sima na yo yango tolobi ete bana Congo nyoso bana ya Changu bana ya Lukunga bana ya Limete bana ya Kinseso bana Mongafula bana ya Ngaba bana ya Changu biso tout rendez-vous ya lycée mokolo ya misato to mercredi na 10h to kozala 1 million de personnes à repos Anjili to la kisayete ko remercier Fayulu tout d'abord pour na combat na papa na nyoso azali nango moto wana ndimi ko tiabo mo ina epo na Congo lelo lo banayo asali akosa njamu na pone peuple ali na kaye déjà peuple ngo sur la base héritier ya Tshisekedi Mulumba et pas wapi batumbi ba drapeau batumbi o balibi ke ye Félix ye Martin Fayulu asa traître pas wapi yo zo le ba o ya héritier o bandeko wana ba boye ndeko obi démocratie na lo baka toujours référence nanga parce que mokolo o papa Tshisekedi ayambaka ngai face à face wona vie na epsa eloko moko wana to bimise candidat commun na Fatima asali biso mwa dîner moko boye to keye pa na ye ya to komi boye to pesa mbote na molongo chaloupe avec liboso na ngata wana komi na epsa papa Tshisekedi eloko moko tu peux compter sur nous la jeunesse na epsa eloko wana na 2011 pona koloba ete na maso apesi biso ala atangi biso loko babengi démocratie ya linini ya lete ekozala yo ekozala ngai ekozala yekuna na même na match ya football il y a 3 résultats bokoke na match bo perdre bokoke na match bolongi bokoke pe na match bo sali match nil et ali te pas au poli na match nde faut pas boka stade et ala kate et ali peut être au poli match nde faut pas supporter tout bakata ba kingo lelo ezali Fayulu lobe commande ko Félix lobe commande ko Kamere c'est comme ça les Congo est assez grand pour nous tous ce que nous disons c'est que défier ali de babiso et senga unité peuple mta senga ki unité peuple mta obligé ki so unité base to constat qui est awa na meeting awa base de lobi bo kenda boye la biso kanda commun yo to yeli bon kanda commun maintenant tikali siko to kenda liboso Shadari a ina poate ndeko Shadari ako faire face na Fayulu te Fayulu ako beta ye mongete ako koya voilà qui discours à Shadari te alobi azali héritier politique ya Kabila azali sozi politique ya Kabila alobete ya ko continuer chanter ya Kabila motuna to ko tuna
chantier yango ya Kabila ezali nini ba expulsion ya Angola chantier ya Kabila yango wana na est kuna ba mama ba kata ba mabele docteur Mukwege soki Shadari azali eli hôpital ya docteur Mukwege faut comme sango ata 2 km pour ba viole ko continuer tokotika moto ya ndenge wana za pouvoir na mboko moto ya bengi ba jeune alobio soki muta finge mama na yo peso ngise mama na yo moto alolenge wana tena moto ya Congo donc yango to koloba ete biso olandaki betida na campus bato mayele balobi Shadari yebela Fayulu nde mokonzi to okenda na mapono na koloba pon na lolenge na yebeli tata oyo na liste scientifique. Je vous dis la vérité, les Congolais ont une chance d'avoir un homme digne de ce nom. Et je suis convaincu que les Congolais bako lakisa yango na mokolo ya mercredi na aéroport ya Njili na 10h. Biso baso mercredi ville morte direction c'est moko aéroport ya Njili. Ok, merci ndeko Tondio Botondi. Na Tondio Botondi ndeko pe na Tondi bana Congo Botondi na koloba na bango ete pili oyo bolataki wuta 2011 na ba élection oyo ya le 23 décembre pili na bino ekesila oyi moko bemba ayaki na kosukisa vite motoka nanga ba jeune ba bebisaka ngo ba jeune changu mene sengo ba bukaki te mene sengo ba yeko mata likola motoka nanga ba yebisinga ete ndeko prince to lembi ko zemisa bana bato yambala oyo to lingi to bala pete misto bala misale sengele ya yango to yeko yamba bemba bomoni Japie Bemba Gombo igwe national ba yeko yamba plus de 2 millions de personnes malobete malege na ebani malege na alina bato bena semananga na sali confiance na Fayulu ndeko moto wana oko za pamba. Ok ndeko, ok Tondio Botondi ndeko na ngai. Ok Solari peuple, Fayulu. Solari peuple, Solari peuple, Solari peuple. Bata Fayulu. Solari peuple, Bata Fayulu. Solari peuple, Bata Fayulu. Solari peuple, Solari peuple, Solari peuple. Oh yo, bazete. Oh yo, peuple de Mokondi. 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 Peuple congolais, to bengi bino nyonso tout. Dernier jour, oh ibiso nyonso tout to fuka maka 21 jours de prière. Ezali mokolo ya le 21. To bengi bino nyonso tout na ngongo ya 9 na aéroport. Toya ebele, poto la kisete, peuple congolais ezali ne base.